de partout, vous avez l'édition spéciale dans des Moïse Mbouika Soki tozui pifo ya côté les manasima bayi politique maé bazana sima de Moïse Mbouise qui est invité moko azali autour ya makanisa bayi mboka ya moko lelo 18 juillet 2024 bande ko batali nous sommes en direct depuis Kinshasa capitale éco le Congo démocratique aux en a droit pe ya koyoka ba opinion ba analyse ya de Moïse Mbouy na invité ko tala biso parce que ba actualité za ko ya d'une manière générale ba actualité za ko lobela na kati ya écolo nabiso mesdames et messieurs na bandiité situation likambo etali UDPS lelo ezali mokolo ya suka na likolo belango parce que ezali parti présidentiel parti au pouvoir batebeye beaucoup melinga na la plateforme ebele pourquoi le belaka PPRDT pourquoi le belaka ICD Martin Fayulu te majorité avec mission na oza ko le bela toujours UDPS yango na yebisaki bango lelo na ko répondre bino en direct à makanisi ya bayimbo katolo belaka UDPS mingi parce que ezali parti au pouvoir parti oyo et ali ko kamba école na Congo démocratique ni boyebi na régime ya ndeko Joseph Kabila Kabonge ba invité mingi ya ndeko Moïse bazaki pe bato bazaki ko kamba à l'époque ba ndeko ya PPRD raison pour laquelle to bengi ça rappelle mingi ba cadre ya UDPS ba lié à UDPS pour que to me camper ko tout na ba question de l'heure au bino to na ba biso na ba cité na ba balabala situation actuelle les ako le kana UDPS ne to za ko lo babo équipe ya communication plus télévision ezali esika puis prendre le presse c'est ça ko linga ko sala ma tout à l'heure prendre le presse wana boko ya ko yeba na ko dévoiler bino c'est que l'union sauté et ali Augustin Kabou yanda bengi si point de presse ezali plan bende bengi si point de presse ezali de presse bon oui bango mettre le spectateur parce que ba envoyer na biso baza déjà sur le lieu et si kanini point de presse ezali ko salama et sengeli na bino subo retenir que ezali na communiquer moko déjà ebimi le 26 congrès spécial pesanga ngonde ko bondi le 26 août 26 juillet le 26 août le congrès spécial voilà et bengi sami wana ba cadre ba au cadre ya UDPS Bouébété, Augustin Kabouya, Zali, Mokopé, Bato, Bajoar, intérim, ya présidence. Bakozalawana, Bakosolola, Nakanisa Baimboka, communication plus télévision, Torozalawana, Nelelo, Toro Solomon Mokena, na point de presse, Wana, Yamoko, Moalelo, et puis na situation actuelle, Ezakolekana, Mana. Et Bele Bazako Banza a été, Nenge Tepsagibino, publication à Baexecta, Yabana Nabiso, édition 23-24, Ezali à Yalokuta, mais vous allez voir en image comment est-ce que préparatif on est au Salema, dépouillement, et là au Salema pour na bana biso basala ki ba exécuta na bango, en tout cas bazali très déterminé, ba multiplier les sous ba sali ebele, ba travailler ebele parce que tika li bango quelques jours awa ba rassurer biso etende comme Moïse oui, les 20 les 21 en tout cas ba kongomani d'une manière générale, bana na bango nyonso ba koyeba ba résultat na bango na ba prévu examen d'état au ba outi ko sala tout à l'heure. Union sacrée. Est-ce que Alina ba parti politique au ba commis mal à l'aise? Est-ce que Alina ba parti politique au ba commis étouffé par rapport à la situation actuelle où ils aillent ko les kanakati école na biso? Point d'interrogation. Na moni na ba vidéo ko circuler. Parti politique moko otokotanga kombo na ngole loté mais na ko ya ba cadre na bango awa pour to me camper ko décortiquer. Ba lobi na parti na bango bazali l'unique et le seul parti politique au ba détournaté. On peut accompagner à Mokonzi Mboka valablement. Mais na union sacrée na ba parti politique ou détournera. Wizimu yazali porte-parole na bango te bakoyawa, ba episa biso makanisi na bango parce que ba lobby trop c'est trop. Ba to ba komona ba vidéo za ko circuler na ba réseaux sociaux, ba ebi de quel parti politique il s'agit. Coup de chapeau na ye mesdames et messieurs, yazali parmi ba ministres bazali ko accompagner valablement vision à Mokonzi Mboka. Ministre ya sika ya elenge. Ya elenge lisusu makasi. Ministre na biso ya ressources hydrauliques. Moi mboka Teddy Luamba o na bisarabino que parmi bato basalaki na intérim ya SNEL moi moké tout ti kamakambo ba délestage na SNEL azalaki bongo na ba visite na bisika nyonso ba cooptage na bisika nyonso o énergie kotala lolenge kani situation ezali kotambola ye wana mwana mboka Teddy Luamba akendai kotala bisika wapi boyebi ke mokonzi ya mboka na ozona inauguraki na ngaliema akendai kotala lolenge kani misala ezali ko procéder musala ezali kotambola pour que énergie cette fois-ci ya école Congo démocratique ezali susu na kokosote moko kosona ye mwana mboka Teddy Luamba o to pesimbote musika kotala makanisi ya bayimoka. Mesdames et messieurs, est-ce que na gouvernement actuel na deuxième mandat ezali pe na bato bazali ko accompagner visibilité ya mokonzi ya mboka? Est-ce que bazali soki baali est-ce que bato bazali pe na ba fonction ya res public au bandima et toi accompagner visibilité à chef de l'État tant que le biso communication plus nous accompagnons nous assurons la visibilité des actions du chef de l'État mais toi na poste moroté officiel na mboka o mais siko bato bazali na ba responsabilité ba DG
ba ministre est-ce que na pouvoir actuel bosi bomoni ata moko to mibale o bazo assurer à l'époque ya ndeko Kabila to bana ko mona OK katanga bo sentir mobilisation visibilité sur mokonzi azokita OK Congo central au monde mais est-ce qu'avec Félix Tshisekedi ezali Masolo Moïse Mbouito Kubeta Mamouké autour de cette émission. Alors, invité Nabiso Azali Bongo, président, il y a club de jeunes Tshisekidistes. Egota Nabiso Moko Malelo pour que tout détaille naie quelques questions de l'heure. Mwanamboka Babinga Kaye Mingi Milo, Nanabenga Kaye, Monabouté Dichef, Mbote Nayo. Mbote Ndeko Nabiso Moïse. Très bien. Bonne santé. Santé eza kitoko, sauf que banguna oyo bazako bundisa IDPS babwakela kinga maladi ya engine ya kosu mais grâce à Etienne Tshisekedi wa Mulumba apesinga kisi maintenant voix ebimi na yeko beta bango biloko banguna ya IDPS mais apparemment bandeko moko tango na nosaki ki tokozala na yo lelo bandeko batalaka yo pe na ba plateforme na biso na ba tribune na yo ba epsa ngai nazangisa question ote osala ba matinée au sac à activité na yambaka autant appelle rôle la secrétaire ya parti politique CDA mais batikala comment on a été na ba intervention ou ya kaba yambaka on a ba casquette pourquoi il y a toujours qu'il y a na casquette ya président ya club de jeunes Tshisekidistes IDPS et boti ba parti politique au tobengi ba mosaïque très bien ngai na kimelaki na parti ya honorable Kamweni Louis très bien oyo apesaki ngai charge ya kozala secrétaire général parti wana eza ko accompagner tata mokonzi ya bande ko bele ba ko critiquer à moins compétence notoire depuis aux partis politiques wana réunion mon côté stratégie mon côté zéro député kaka bango wana nde bakendaki ko influencer kadima akata biso et il faut ko diriger parti politique il faut d'abord kozala na mbongo très bien il faut kozala na fonction moko boy très bien mais biso tozui to bimisi ba député te mais tozali kokoba bureau ezali toza ko futa bureau tozo sala ba réunion tozo ko accompagner tata mokonzi école comme toza mosaïque IDPS c'est l'IDPS qui est au pouvoir to meki d'abord ko sursoir ba action ba activité na biso to se concentrer na parti munene pour na ko accompagner Tata Mokonzi. Très bien. C'était une parenthèse. Question à la téléspectateur au Balandarayo. Tozo Manavifi, Magamonabiso, président, il y a club des jeunes Tshisekidistes. Tomoni Tshisekidistes, Bazaro Kende tout à l'heure dans l'Obiawa, la conférence de presse. Yo Zakolanda, Toyo Rosalana, point de presse. Premièrement, point de presse, on est organisé Naba Rebelle. Pourquoi on a utilisé le mot rebelle? Ce que moni muto kangi etenya rouge singa. To moni ba mombondo. Baza ko massacrer ba imboka. Bazalaka na singini. To moni ba M23. Baza na singini. Mais non, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, heureuse mémoire. Atikele biso pe na bolingo. Molanga pembe. Je vous dis, Nandinga Keyi na se ya mabele, ce qui lelo Nzambe amoni ke non na bolingo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba tangisa ki biso. Il faut y dépasser au pouvoir. C'est grâce à papa wana. Très bien. Et comment se fait-il que il fallait comment on a utiliser terme to déshonorer. Et le copande ko baza ko ça les rébellion c'est de l'UDPS. Résolution. Zélan. Bandeko loko bazali ko sala ezali rébellion. Ouais. Est-ce que na rébellion bandeko baza ko sala wana? Baza na tort, to baza na raison parce que bango bengi en rébellion. Bango ba ko luka bo organiser makamo malamu et partage équitablement ya gâteau ezala au sein de l'UDPS. Ndeko Moïse. Très bien. Bandeko baza na tort. Eza makambo autre ko dévoiler na presse mais ba poussinga na loba quand même quelques vérités. Allez-y. IDPS est eu pouvoir en 2018, si je ne me trompe pas. To sali alliance na FCC. IDPS azalaki ye moko tazana ba allié na ye. Ba pesi biso gâteau. Vous voulez que IDPS et s'accaparer na gâteau nyonso wana. To ko les épées ba allié na bino très bien. To fandi tata mokonzi apesi ba direction. Là c'était Kabonde qui on banda ko sala intérim ya président empêché. To kaboli ba lié pe bazu ya bango tozo koba kaka lelo oyo
Mon mboko Augustin Kabouya a comme ça intérim ya président AI. Très bien. Tozui quand même ndambu ya ba député. Il y a aussi des mosaïques au bazana ba parti na bango. Il faut to kabola. Maintenant bango pona bango. Il de ce parti et la population est belle. Il faut bango nyonso bazo musala. Et d'ailleurs, ce n'est pas Augustin Kabouya ou Anomaka. Et Zali Augustin Kabouya ndé a créé un emploi. Comme nous sommes un parti présidentiel, nous devons accompagner le gouvernement. C'est-à-dire, Première ministre, Madame la Première ministre Nabiso Judith, après ce qui s'est pilier naïe, il faut tout soutenir pour que Bakongomani nyonso bazo musala. Très bien. Bisouer toza ko bundande ko Moïse. Avant yo simba micro oyo, ozala équipé parmi des combattants de l'UDPS. Yo bandaki ko bunda pona nini? Pona changement. Ce n'est pas UDPS et pesa qui fachi pouvoir, c'est la population. Ce qui toko banda ko réfléchir. On ne peut pas faire des problèmes à Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a fait des recommandations. On appelle d'abord entre parenthèses. On appelle ça des recommandations. Tata Mokonzi Ekolo. Dans la télévision. Je dis bien, c'est lui l'autorité de référence de l'UDPS. Azan empêché. Quand nous parlons de référence, Augustin Kabouya ne peut pas, en aucun cas, causer décision sans se référer à l'autorité. Très bien. À convoquer réunion, il y a secrétaire national. Il y a fédéraux, cellulaire, sectionnaire. Bopesa, ambition nabino. Nazui meeting de pa ya mokonzi mboka ke tosala otobengi commission des ambitions. Très bien. Cette fois-ci, il faut bana ya IDPS bazwa misala. Et surtout, na deuxième mandat oyo maseki ezaliti. Très bien. Basali commission wana ezalaki composée na ba fédéraux, na ba secrétaires nationaux, na ba cellulaire, na ba sectionnaire, na ba parlementaires debout, y compris les communicateurs. Oh, nous sommes en ambition, tout le monde a gagné. Voilà. Ndeko na ngai plan oyo bazali ko viser Kabouya te. Bazo viser ni. Baza ko viser mokonzi ya mboka. Oui. L'UDPS nde moto simbi penza pouvoir. Soko talibien. Babomaka ba président africain na moment oyo États-Unis za ko organiser ba élection. Eteni Longondo auti wapi? Auti na États-Unis. Nde place auti. Subitement Eteni na pesa initiative bola tababilo kwa rouge. Mboka na biso eza menacé na Rwanda na ba partenaire na o baza ko piller mosolo ya mboka ba minerais plutôt. Lelo oyo tozala ba infiltrer baza na kati ya ville ya Kinshasa. Très bien. Bino sikoyo bozui batu bolatisi ba image, c'est-à-dire Bassinga Rouge, devant la communauté internationale. Le parti du président de la République, Yebisangaï, va interpréter. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen? Ndenge bino bozali kolobake Fachi azali autorité de référence. Avant bo banda ba action ya kocha mutakala na ba réseaux sociaux. Bo keina ne pas tata mokonzi école. Était ni pas avec le président non? Jacob ya récemment ba yamba qui peut pas mokonzi mboka. Que président Talaboui. Est-ce que moyen ezali ba proposition yo o benga secrétaire général président AI du parti o proposer yebisangai est-ce que tu peux trouver entente nde toza koloba ya une mémoire nde konanga bangomba na moko ba etenya rouge ba tieko bimisa ba chef coutumier banganga et ba bazana banganga pe tika ba mosusu tozui bango na cimetière ya Kinkol bazo sala ba incantation pour demander la tête d'Augustin Kabouya. Imaginez. Lelo oyo basala ki réunion na butu. Ba tindelinga na yebiso ba menace. Mwana butu yo ozo kutu musala te. Nozo défendre Kabouya pona nini. Eh boy, oza envoûter. Ndeko nanga je défends l'UDPS. Bandeko te baleka kiawa na ya mikiko ya mbaba mona plateau ka esika yo le kiawa. Balobi moko na kati ya bandeko lobi parti ali kitoko. Mais partage wana ya gato. Et que ça makaka autour ya ba proche Augustin Kabouya. Mususu ayawa abiki zali Augustin Kabouya te. Bato okutwa kabola ba gato ndeko Moïse Mbui. O bazana ba gato tuna bango est-ce que ba yambaka ba biso ba chômeur. Merci beaucoup. Et
naza koyokela Augustin Kabuya mawa toi ça aucun déjà akokende te hein azali ya UDPS bien sûr akotikala éternellement te na fonction wana po ba ebele baleka wana ba mususu bazwa ba beza ndenge ya parti UDPS ba CG soki ba yeba kenda ka bongo ndeko nanga ya tour oyo akokende te parce que même Satan aza ko regretter motema mabe oyo eza na ba eteni na groupe na ba mais avec la détermination bazalina et avec la détermination bazalina biso pe tozana détermination ko batela parti na biso bango bazana posa ko boma parti coup sur coup bango bazana posa ko boma parti bango nde bazo bebi sa réputation à parti naza ko sambela nzambe ya likolo a touché a benga na ba mvutuma parce que baza mvuté nous allons na répondre yo pona bunga te balobi ke ba proche ya Kabuya nde baza kozwa misala susu baza ministre aza député aza koto kinga na tuni mutuna moko mituna za ngai tuna bango nazo tuna bango merci beaucoup ndeko Moïse na linga ko parce que yo betaka ozongisa kabiso na nzela moko merci Amisi Makutano aza ya IDPS te aza ya IDPS bango bayebi Kasanda honorable komona bango naza kotanga aza ya IDPS te silisanga pe na tangela lokolo ko bani aza ya IDPS très bien batu ebele oyo babimi ba député oyo babimi ba ministre Doudou Fwamba aza mutu ya IDPS yebisa ngai nani oyo aza mutu ya IDPS te pour que ba yakoloba ke Augustin Kabuya teki poste donc yo bande kono nyonso oyo bazo réclamer oyo soki liste na ngeza mulai papier député ko sila oyo yo mundi na s'il vous plaît ngana kotanga ba kombo te mais oyo bazo kutala yo pena sikasika olobi ete bango bazo mériter te chef de l'état a nommé bango na tour na bango il faut bakanisa ba combattant oyo baza ba chômeur ça ezali susu musala ya Augustin Kabuya te mais boye batu baza ko se kabino mwa mingi Jacques Chabani le ministre de l'Intérieur nazo ngaka un exemple ya bato bakamba peka tout monde a que gouvernement ebimi na ba parti na bango wana c'est le secrétaire général qui envoie des personnes na ba cabinet na ba parti eleki wana na kotanga ba komona bango na lobi boye ndeko c'est pas la ministre bango te ndeko nanga Augustin Kabuya asengaki basa la commission des ambitions commission des ambitions musala nango ezanini ko recommander c'est-à-dire ko déposer ba CV très bien ya ba cadre ya IDPS basali yango te basali yango très bien au moment où Augustin Kabuya a préparé réunion pour identifier chaque membre c'est-à-dire fédération ya Funa et puis si ba liste na bango Augustin Kabuya ko benga commission wana baya est-ce que ndeko Alain Boyeboy aza mutu IDPS ok atini yango abandi kotinda na ba ministère maintenant musala wana no esilite ndeko na ngai bandeko basilika te nazwa kamoko bandeko basilika te tokei na hôtel de villa directeur ya cabinet aza ya bino balongoli te hein alongwe te nana alongwe o mutu infiltré oyo bumba achelaki biso yo za information alongwe pour ton information yo za information na lobi alongwe napesa yo vidéo moko tout à l'heure au mona ndazo tambola na Daniel Bumba na lobi directeur ya cabinet napesa vidéo ya sika o Daniel Bumba ko sala constat to identifier pour na Daniel Bumba batunier et pas secrétaire général très bien oyo muto oyo outi na ye wapi Daniel Bumba lobi a aidé ngai parce que ayebi circuit asala a aidé ngai a aidé pe ba dirkaba ayeba comment ça fonctionne mais pona yango ndeko nanga muto na zana expérience il faut aider pe ba oyo ya IDPS donc vous voulez confirmer ici je confirme vous voulez confirmer ici s'il vous plaît ça malbo zoloba na lobi boye bato IDPS ba kolanda vous voulez confirmer ici que au sein de l'IDPS tozali na mito ya malamu te ona ba ministère ba ko pesa bango mbala moko directeur ya cabinet il faut azala toujours encadrer soit s'il vous plaît ça makambo yo lobiao lobiao oyo yalba ki po ba encadrer ba expérience makambo oyo Daniel Bumba azali ko pesa parce que même le secrétaire général n'était pas d'accord ya nomination wana
Daniel Bumba lobby na tchaki pour aller kisanga Sylvie comment ça fonctionne. Deuxièmement, et après na ya konomé on tient IDPS. Deuxièmement, pour na expérience à encadrer banani. Yo mtolobia, mazo msango mission. Na lobby boye. Il ne faut pas que memanga na joli na komema. Je te zali ba réponse yo PCA. Yoka, pour na yebi boza ba expert ya ko balusa maloba. Oloba kini. Augustin Kabouya a remarqué que Mouto Yoba nommé, n'a pas de liste. Comment se fait-il qu'on soit directement engagement à Koubanda Konomé Batona na cabinet na yo? Pour na yé défense na yé bongo. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Merci. C'est ainsi que na moment où Augustin Kabouya a organisé Makambo, ba Mombondo ba créer rébellion. Tika ba Mombondo. Na lobby baza ba Mombondo te baza ba fils aïe de pèse. Baza ba ndeko na yo. Na limite le moya o changer les choses. Oyo za makasi na biyoka. Oya watango romona makambo sa oyo lobi te. Bazui image d'office baza ba Mombondo. Quand vous prenez l'image du M23, vous venez intimider ba Imboka. Toko qualifier on a la télévision benga ba frère na baso bundela bino basoso. Yo sozui. Ndekonanga, j'entends que madame la première ministre a créé un emploi. Moi, je ne suis pas là pour moi seul, non. Nous combattons pour l'intérêt général. Il y a Imbo Kanyons. Comment se fait-il que vous voulez prendre l'UDPS, notre parti, que tous les gens pour l'intérêt de l'intérêt des images au bino rebelle on va la kisana ba Imbo. Si ka ko benga nazo pekisa yo. Na lobi boye. Baza ba fils digne ya parti. Ba fils digne. Azana façon o ya réclamaka. Vous comprenez? Même quand nous prions, nous demandons à Dieu. Jamais on a intimidation, on a intimidé Tata Zambé. On va intimider. Kabouya dégage. Yondo Tchaki Kabouya. Ou bien Tata, non, maman, non, Tchaki Kabouya wana. S'il vous plaît. Quand même, il faut avoir du respect. Il faut lire aussi vos statuts. Il y a des résolutions. Moïse, il y a des résolutions. La résolution est claire. Tout le monde, même Eteni, Bazala Juana. National, il y a tout le monde que vous voyez. Ce n'est pas seulement Eteni. Vous voyez la personne d'Eteni. Le président parlementaire est belé, le communicateur est belé. Dans 48 heures, quand on a la Simananga pour soutenir Augustin Kabouya. Beta. Dans 48 heures. Na personne 48 heures, beta. Oh, toye banit. Et là, ce que Choli na yoki moi solo shawarma na bendi. Koto po beyi mon abouté. Talakaka. Toye bani. Merci. C'est pour vous dire que merci. Augustin Kabouya azali parmi de meilleurs secrétaires généraux de l'UDPS. Yokasko Jalelo. Jalelo te. Yoka Jalelo. Natuna olobi mutune zayo. Na lobi boy. Ah, ça. Augustin Kabouya eloko liboso asali. Accompagné Tata Mokonzi Ekolo a eu pouvoir. Ba imboka ba voter. Yami Balé ba combattant. Bande ko belé ba Yami Balé ba tozana ba député national kolega ba parti nyonso. Yami Sato a créé sur instruction du chef de l'État de parti mosaïque. Peut a exécuté yango. Le lot tozana ba vice-gouverneur. Le lot tozana ba gouverneur. Très bien. Le lot tozaka même na ba sénateur. En conclusion, si je comprends bien, en conclusion de Kojino Mwanabouté, au total, il y a des compatriotes congolais vivant ici ou ailleurs. Augustin Kabouya, c'est le meilleur. Il mérite encore la confiance du chef de l'État. Il doit être là pour servir les peuples et les combattants et combattantes de l'IDPS. Oui, je confirme. Et de ce qu'on a déstabilisé, au moment où il y a un moment, tous la vigilant parce que Fachi a menacé. Très bien. Et un moment où on a créé comment détourner mécanisme tous la na IDPS. O a lobby Kabouya dégage. O a lobby Eteni dégage. Kotoyo bazolia Tata Mokonzi Ekolo na cessé. Mais yeba ke ba msusu ba lobby ba action ezako banda ba komi ma action judiciaire msusu tango le statut est respecté. Na lobby boy. Ba makamnyo son ici esidi. Hein? Esili. Oso ki point de presse alelo. Oh, papa, Belgique, à l'époque de Belgique, bandaki ko même pas combattant. C'est-à-dire les alliés, nzela otoyebi to leka wana. Ezana makelele la wenze. Te baje chintut. Eza mo chintu ebimi bazo justifier. Moi eloko ebimi papa. Bazo justifier. Ngai na pesi bango merci mingi. Papa Tshisekedi loba, ba pesi bino mbongo. Très bien. Lia. Mais zonga mutu. Mais d'accord, tout a bazo zongela yo. Ebele. Bamusuna na bango réunion, bamususu na bango réunion. Na infiltré pe ba toi na conférence de presse.
n'infiltrer bango. Très bien. Donc il faut tout soutenir Augustin Kabouya. Merci. En parenthèse, émission Zaï de PST. Émission Zaï Makanisa. Mais ngana zamu to de PST. Merci Daniel. Na poche na yo kozanga pe carte ya de PST. Ozaka na yango kaka. Soki mutafera derisa ginga oyebi otangi kombo na ye. Très bien, on va changer de chapitre. Ah, on l'oublie que c'est tout balu saramakam. Junior mon abouté. Nakangi makambo Augustin Kabouya, nakangi makambo Aïe Pes, tout le belasiko, la nation congolaise. Le peuple est d'abord. Slogan to réalité namboka na biso actuellement. Le peuple est d'abord. Ezali réalité mais eza combattu. Na ba M23. La communauté internationale. Baza ko aider biso te. Projet nyonso ya président. En général, c'est-à-dire même en Afrique. Ils ont toujours accompagné nos partenaires. Très bien. Au bazo sala lobbying pour que ba investisseurs ba créer ba emploi. Tous wape ba financement. Très bien. Na ba projet oyo tata mokonzi akuti kopesa. Mais toi komona que Union européenne na États-Unis d'Amérique bazali sincérité na mboka na biso. À l'époque, quand tu as sincérité, ça va venir. Bapesaka bango mu Congo. Mais attention, il ne faut pas qu'on pesa mu Congo, ya ko pesa. Très bien. Au pesi mu Congo, aux UP ba garde-fou. Très bien. Aux UP ba assurance place aux côtés. Très bien. Ba parti ebele ya union sacrée, baza sincère na chef de l'État. Tous en la télévision. Na parti ebele ya union sacrée. Baza sincérité. Naza ko pesa yo exemple mon con. Allez-y. À l'époque, il y a Joseph Kabila, Azalaki président, Matata Mponyo premier ministre. Goma Ekwei. Tu es comme une mobilisation. Il y a famille. Il y a Kabila. Famille biologique ou famille politique? Famille politique. Très bien. Faut le voir bien. Babandi diplomatie. FARDC abundate. Matata Mponyo a utilisé politique moko ya kokanga ba robinet nyonso ya Rwanda. Kaka le même Union européenne à l'époque Matata Mponyo solo kana président français, je ne sais pas ce qui n'a nazalaki wana. Entre François Hollande si je ne me trompe pas. Très bien. François Hollande a son téléphone à Bengi Kagame. Retirer ba troupe na yo dans 2 heures, je dis bien 2 heures. Les États-Unis ba menacer Kagame. Kagame a zo ba mbona nyonso sans licence bête. Balongwa na Goma bazonga place ba uta. La diplomatie kaka ya stylo toloba. Diplomatie ya stylo. Mais et pas na biso. Tu as compris que Kagame azana avance parce qu'azali commissionnaire. Yabanani. Yaba français na ba américain. Très bien. Maintenant ba komi ko distraire mboka na biso en disant que les États-Unis a menacé Rwanda asali boy mais bazali ko kanga financement te. Très bien. Bangonde bazali co-alimenter M23. Et mboka na biso ezali ko bunda pas seulement na Rwanda. Toza ko bunda na ba américain. Toza ko bunda na ba français. Ni naza ko senga na chef de l'État. Ameka d'abord ko sangisa. Ba kongomani nyonso. Ah, comme il rejoint il kanisi ndeko na biso Martin Fayulu Madidi. Non. Na pesimbote en passe. Yo kana zoloba. Biso toza menacé. Même Madidi wana. Famille na ye baza menacé. Eza Congo mobimba. Très bien. Herbi tumbezala kana mboka, to lombola nanu ba divergence to tozana yango. Très bien. Tozala autour ya commandant suprême. Pour nous soutenir yé parce que c'est lui qui est au commandement. Mais tu es comme on Kagame a bimisi mosolo. Bande qu'on a biso ba congolais, ba comme ko servir Kagame. Et y compris au bazan sa famille politique, lingomba famille moko union sacrée. Bazali. Ba ko zamonga Kagame. Ndeko nanga bazali. Bazali banande. Banane o bazali co-diriger banande. Nous avons 2 ministres ici non. Quand un ministre ose Yakoluba, ministre nommé par l'ordonnance du chef de l'État, qu'il n'y a pas la leadership dans notre pays. Mais s'il n'y a pas la leadership dans notre pays, présente ta démission. Là, vous voulez s'adresser au ministre du portefeuille. Vous voulez faire oui. Et c'est ainsi qu'en a lobby, famille, Nabiso et Union Sacrée ne sont pas sincères.
tomoni ba cadre mosusu ya MLC ba komi ko s'attaquer na moko balobi famille na biso IDPS ndeza na ba détournement ba ebisangai ministre moko oya détourner mosolo azate ya IDPS azawad baza ko sala montage pour salir le parti de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais montage yango ezoya kaka na bato na bino. Mais c'est le parti le mieux implanté, le mieux aimé qui est combattu. Yo ba ko combattre yo za étoile te. Ba combattre kaka eloko. Ezana makamo. Ezana makamo. Ndena za ko senga bandeko na biso ya IDPS to fongola miso. Très bien. Pouvoir otozu yango na passe. Si tokoyoka conseil tata mokonzi ekolo te, nous allons regretter. Mais est-ce que aujourd'hui ba Congomani bazolanda biso? Bon, on a des compatriotes qui a solo. Dans le baraté que le président, notre président a échoué. Mais batangi sanga na vie, positivité et négativité existent à rappeler. Oui. Na projet nyos, oui ça la projet peut échouer, oui ça la peut à mi-terme, oui ça la peut réussir. Si seulement si second mandat fait Tshisekedi et comité à l'auteur oui pas neko luka. Tu essayes le rôle là où il y a une exécution d'investiture, mais il y a passé que comme il soutient dans deuxième mandat. Et dans deuxième mandat, il y a passé tout le monde et continuer. Peuple a joué à neko lukate. Est-ce que celui de pèse qui va assumer lui-même de Brokabolana Babemba, Jean Lucien Boussa, la mère Mende, ça sera comment? De pouvoir faire à Kaboli Gato. Mutuna mutazana la responsabilité na IDPS c'est la responsabilité na. Il y a IDPS c'est à côté par exemple. IDPS c'est à 60%. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? À l'époque il y a fait Etienne Tshisekedi dans Mulumba. Ce qui tomoni kokoso, tobanda ko sangana tobandi ba marche pacifique. Tobandi ko dénoncer. Mais na moment oyo mungu na si à côté de biso. Kaka biso na ko dénoncer, ba ko récupérer un collègue de moi pour venir me contredire, mes collègues on a pas si mbongo. Ayebi que ce que je fais, c'est parce qu'on m'a payé l'argent quelque part. Mais à l'époque makambo ezala kiti. Très bien. C'est déjà un grand problème. Donc on a infiltré même l'IDPS. Je vous dis qui a lutté pendant 37 ans, on vous a infiltré aussi. Ba infiltré biso tinamine. Je vous dis, ba infiltré biso tinamine. Mais tout ça pour comprendre Géoanaté. Nous devons aider le président de la République. Comment faire, s'il vous plaît? Dans le mois qui déjà m'a envoyé des PES, ma réponse aux autres. Comment faire pour nous l'infiltration? Le secrétaire général Augustin Kabouya, il faut affoncer d'abord l'école du parti. Et ça l'a raté? Namoni ne tezate. Il faut affoncer la yango. Ok. À partir de là, to bandana no, moi ba recyclage moko ya mbangu parce qu'il y a un danger. Na minute oyo ezana ba signaux déjà ezana rouge pour déstabiliser notre pouvoir. Très bien. Mais tout ça distrait. Koto bobenga mobondo, koto yo esili c'est ça la distraction. C'est ça. Mais le pays avance. C'est ça la distraction. Si réellement tolingaka parti na biso tolingaka président Félix, to kutana biso nyonso to fanda pour l'intérêt du pays. Pas l'intérêt. Nalingi siko maloborobe si seulement. Nalingi s'il vous plaît. Nalingi tout le roi compatriote. Ouais. Maloba nyonso bakian bosos pour l'amour de la patrie. Oui. Oh, s'excuser pas bandeko no choqué bango bengi ba mobondo ba M23 siko lancer message wana. Ta monsieur okende. Na lobi bo ndeko nanga. Avant ba corriger mwana, ba betaka fimbu. Yo beti ba na beti na no fimbu. Et après ba comprendre que naza na raison de to fandi sikoyo. IDPS banda to banda revendication. Très bien. To tigala jamais kozwa machette ou bien ba tenya rouge te. To ça la communication hein. Je vais voir comment ça va décommander. Je vais voir, il sera avec nous. La communication est bonne. Dans le lobby, ce qui réellement, Tolingi président Nabiso Félix. Tolingi parti Nabiso. Très bien. Tochana c'est. Tozala autour, il y a secrétaire général. Très bien. To yebisaye que n'ana proposé boy. Très bien. N'ana proposé boy. Voilà. Au cas où asali yango te. To désavouer. Ngai Junior Mwanabute. Na sokoli maboko. Merci. Au lieu yakobanda dégage boy eza politique ya malamuti. Très bien, je pense que Junior. Pardon na makambo etali est question yo tuna kingai potokotaki na makambo susu. Famille politique. Très bien. Ya fachi union sacrée. Erreur oyo na constater na ba partenaire ya Félix parce que baza ko envier et bonga na yi. Au lieu
Ndeko, s'il vous plaît. Ezali point. Il ne faut pas dire des histoires pareilles à la télé. Bien sûr, je peux commencer à citer des partenaires politiques. Nous sommes une intention. tous à la sincère. Ce que vous avez posé loko, zala na courage à koluba. Bien sûr, nous tous créé un parti politique. Et ça but et ça cause pouvoir. Très bien. Mais biso tozana nous mandé ezana. Bon, aider biso d'abord. Bon accompagner vision un chef de l'État. Mandat na ye kosuka. Mutuna mutokoya na ba ambition na ye. Mais bango na nous mandé bangona mais sécurité babandi ko beta calcul comment toko ko bloquer ye. Comment toko sana boy. Même pas 2 ans na deuxième. Même pas 2 ans. Na ko senga na ndeko Costa Mutamba. Très bien. Mineta justice. Créer collaboration avec le parquet général. Très bien. Il y a Malamu, va traquer ensemble avec l'IGF. Cette fois-ci, va épargner Moutouté, s'il vous plaît. Très bien. Botozala na mawa. Va épargner Moutouté. Oyo nyuso ko sala mbeba, eza la partenaire, eza la famille na biso politique. Il faut arrêter. Très bien. Et qu'on aider que vision à tata mokonza ekolo eza la réaliser le peuple d'abord, to palper même à 70%. Pour bakoseka biso. Très bien. Au lieu, Yakobanda, kaka kimuyibi. Te. Bozo yiba pe. Tu vas à Hollande biso vraiment. Ce n'est pas bon. Azana ba message. Facha azali ko souffrir makasi, azako la tête. Surtout makambo bitumba ndekonanga. Si le pays est en guerre, développement ezala kapasi. Très bien. Si le pays est en guerre, développement ezala kapasi. Très bien, amis téléspectateurs. D'ailleurs, cette élection même en 2028 ezala pété. Faut pas organiser nan bitumbe sil to bunda nan ba makambo ebele mbongo ba ko organiser élection en 2028 bachela ba wazale na FARDC biso nyonso ba jeune il faut to sima manduki to kende ko renforcer bande ko est au lieu to zala kaka na ba boîte et tout ça ko posola ba champagne loko bande ko na communicateur bobimisi ba énergie pour na ko benga na Augustin Kabuyi mais na tikala jamais bobimisa ba énergie pour soutenir le FARDC et le wazalendo pour na M23 balongo. Mais pour Augustin Kabuyi, boketi na ba cimetière, boko doko. Azaya nzambe. D'ailleurs, quand on a remercié Chen Segero wa Mulumba, ayalobela ki mama Marthe, mama na biso, abengisaki bango nyonso. Pona kopesa bango toli. Soki bayoki te, etali bango. Très bien. Nangina pe Sabino communiquer myonko ezali kokomela biso na ministère de justice. Communiqué numéro 012. Où est-ce que vous avez biso boy? Ministère de justice, à la quoi informer, à la quoi vous avez opinion nationale et internationale. Bolé là qui moi mingi, bato bakangaka, ba détourner, ba miyibi, ndako l'État, biloko ba botolaka. Est-ce que l'État azwa kayango? Est-ce que ont un l'État? Voilà pourquoi ministère de justice a payé 72 heures. Na maebanso babomba, Banque centrale à Congo, ba banque commerciale Nyoso, Onatra, DGDA, na délai à 72 heures. Biloko Nyoso besoin lokola ba bien saisi, mosolo confisqué, boyeba na ko remettre ngona le mbango na commission. Il y a la gestion bien saisie et confisquée en sigle COGEBISCO. COGEBISCO, voilà. En sigle. Je pense que Zali communiquer mon quoi malamu et qu'on peut ça éclairage. Tous les là compatriotes congolais, biloko à l'État, ba kozwa est-ce que bazongi saka ndako à l'État, ba poto là donc. Communiquer Zali qu'on fixer opinion nationale et internationale que et sengelito e banda ko nezaka l'État songolo pakala botolaka bazongi sango acquis de droit. Junior mona bouté. Na utiko notia olobiete il de pèse à 60%. Ceux qui vont échouer 40% ne ba okabola. Alors ça les formes na bande copé ya FDCA ou MLC na ba bango pe ba ko combien de pourcents na il de pèse. Très bien. Nangis ko to sola makamuna au Italie, accompagnement, surtout plus il y a visibilité, il y a action à la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde a un régime et les cas un DG mobilisé pour la visibilité à chef de l'État.
tomona bamboka na biso un ministre sensibilisé chef de l'État avant kita mobilisation au Sakanate. Mais est-ce qu'avec Félix Tshisekedi nous pouvons dire qu'il a aussi de bons collaborateurs et ça a pessi confiance dans la province, dans l'entreprise publique, bazo travailler sous Félix Tshisekedi, to ben infiltrer, bazanenge ben infiltrer des personnes na bino lobia. Merci beaucoup Ndeko Moïse. Oyebi eloko oyo uti kotuna nga eza ya mutuya. Na bato nga na moni. O nga na zana ba preuve na bango. Très bien. Bazaga bato mibale. Na o bazo accompagner. Visibilité. Selon moi. Bazaga mibale. Pour basali dans nini avant soki to lo basoko tanga kombo. Bazaga mibale pour basali nini. Soki tata mokonzi ekolo azako kita. Bazali ko benga ba combattant. Très bien. Ba ko pesa bango ba moyen pour que bakende ko mobiliser pour na koyamba tata mokonzi ekolo. Est-ce que basala rappeler pour la visibilité pour tout le monde en action mususu mona mokonzi akiti IDPS Tijingo. Ba signer le chef de l'État aux gens na ba communication et loko oyo Ludovic Monga uti ko sala commander 20 000 drapeaux. Oyebi nini etika ki 20 000 drapeaux. 20 000 drapeaux ya IDPS. Intelligent na DGA ou na Jekamine. DGA ya Jekamine. Eloko nini etika ki tata mokonzi autaki na Lubumbashi récemment, je crois que même presse na bino na mona ki bino bo accompagner ki quand même félicitations pour na ba effort bino boza ko pour quand même nous accompagnons. Loba félicitations na média. Félicitations na communication plus. Mais quand même elongwaka parce que nous le faisons. Quand même c'est les sacrifices que vous faites. Malgré. Voilà, c'est les sacrifices. Quand je dis quand même Boboyi kozwa bambongo na bino bokende komelango masanga boza ko accompagner tata neti ba mususu basala neti mo mususu oyo kozwa na kotanga kote mais ngai nazalaka tout ekota parike yebi ngai na banganga te DG Barnabé aza ko pesa mama oyo akofinga ka batu Denise de Chosua soki de Chosua $20,000 par mois mama oyo akuti na PPRD kaka pona monoko na ye lingo attaquer muto azali patron ya parti politique na lobby patron wapi yo somoni asali parti politique mama ozo ligablo wana parti politique wana ligablo pona banda ko soutenir batu chinto wana parti politique ye vraiment na maturité pe à côté le mapeko non il faut le respect à la femme non il y a des femmes qu'on doit respecter et il y a des femmes qu'on ne peut pas. Même Satan a regretté le comportement. Bundeli Félix Tshisekedi na campagne on na moni mwasi wana na sali na ya avion une fois. Ndenga bundi na kasai wana bona Félix Tshisekedi. Bino ava bokoma obino bokomi lelo. Muto ya ko attaquer bino azandoki. Bino bo bandi ko bunda boyebi solo ya gaz lacrymogène. Boyebi ba traque ndenge salaka. Denise auti fraîchement na PPRD. Donc azoya lokola na jet privé. Mbana moko amoni déjà IDPS parti au pouvoir ici et préparer vraiment atterrissage na ye. Mbana moko contrat. Yo zo mona na bimisaka ba dollar boy dans un pays na constat mutambe fata la makambo. Zaki si jeune abisoté. Elle a ses affaires à ça elle est patronne de la parti politique. Barnabé. Vous citez même les noms. Je cite le DG Barnabé que je respecte beaucoup doit revoir sa façon de travailler avec les communicateurs. Pamba, na yebiso mikolo fatia na masekité. Peut-être na ba ordonnance oyo, mitu ya batebele ko katana. Na sa ko yebisa yo. Parce que fatia lobby deuxième mandat ya ko sala maseki. Yenda za na charge wana. Même ba parti politique besoin na ba liste na bino. Ya ko proposer fachi bo proposer ba to ba za compétent. Soko za na yo incompétent. 2 semaines au longwe. Club Tshisekedi écoutez le menayo. Merci. DG Ludovic Monga a commandé. Il n'y a pas à repérer bato va fingaka. Yé na tikala wana kutu pasteur na benga pasteur. Papa kende tala niveau wana bato na ndako bazosika balobita tala deko. Ndeko Moïse. Ate yaka wapi? Ndeko Moïse. Toza en direct. Na lobi boy. Na mwandambo na zwaka kote nanga. Soko yebisanga journal sombelo billet.
kende na okatanga entreprise na ngai kozonga en charge tika makambo ya oya na télévision na lobi boye eza proposition na nga ce qui entreprise et signé hors de mission que na charge ya trésor public et entreprise tamier mais on a proposition na nga kende ko sala identification ya mutu wana un vrai chrétien atali fatia kitil visibilité ezate tandis que Augustin Kabuya asasali musala na ye IDPS Yao Katanga, Tozalina maire de la ville. C'est IDPS. Très bien. Président assemblée provinciale. IDPS. C'est IDPS. Très bien. Le vice-gouverneur, c'est l'IDPS. Très bien. Naba député. Il y a IDPS. Dekonanga drapeau ezalaki 5. Ludovic Mongatali à Leli. Makamunasa Koloba, Eric Nyindu, témoin. Directeur témoin. Directeur Nana Eboeto Atali. Ludovic a dit jamais, je ne peux pas laisser Makamboy et les Kaboy. Très bien. Nazan nommé na ordonnance à Tata Mokonzi. L'autorité de référence de l'UDPS a commandé 20 000 drapeaux. Pe a lobby ce qui est yé à Kosala Lissous. Namon Lissous Miguel Alandi pe Zelawana. Malgré Azali a parti politique Moussous. A lobby a coaidé parti présidentiel. Parce que ezali autorité de référence, ne muto a nommé yé, ba DG mi balé, ba jeune mi balé wana, ba simba na maboko bazana à venir. Oh batika leo. Et baza pe ba beti c'était. Si il faut que to créer ba emploi na kati ba entreprise to diriger, to ko banda ko 50-50. 50 ba combattant o ba yebi solo ya gaz lacrymogène. Mais bazala quand même na mois de document quoi. On est déjà allé le senga tous aïma papa et bandit DG Miguel boyebi biloko ya beta ki na kolwezit ba investisseur russe baye a imposé bango. Très bien. Il faut récupérer les autochtones. Très bien. Ya mboka wana. De même aussi avec Monga Ludovic. Donc à Zolanda toujours lokolo ya tata mokonzi ya école. Très bien. Na ko senga na ba DG mususu. Nous devons aider notre pays. Très bien. Nous devons aider premièrement aussi, sans oublier le parti présidentiel. Parce que Bango de Bazaki Liboso, pour le pouvoir. Donc, vous voyez que Biso Boyeta, visibilité, tata mon conseillalité. Merci. Mais vous avez budget, vous avez Liboso. Vous avez un contrat avec un journaliste, Oyo, Bazako aider, tata mon conseil Yambo Kate. 20 000, 30 000, vous avez un comportement des hommes. Très bien. Communication plus. Et ça, vous n'avez pas l'idée. Du 1er au 30, vous êtes toujours. Mais, même à salon et à pas mazan en côté. Vous pouvez payer contre 20 000 $ par mois. Pour accompagner le président de la visibilité du chef de l'État. C'est quoi? Vous avez la communication, vous avez envoyé des pèses. DG wana baya ko soutenir communication plus. Et les autres. Nana ko sala pour que DG wana baya. Ngai ko? Ngai na ko sala na des pèses. Olobi? Yo zana ina des pèses. Ngai naza président ya club de jeunes tshisekidistes composé par deux parlementaires debout de l'UDPS. Et quelques présidents cellulaires. Donc, nous avons assumé quand même fonction. Oh, le parti politique, il faut pas payer un respect. Merci. Tu es volontaire quand même. Na banza été au commissaire mbela na biso parce que ce bokei na secrétariat na biso bokuta na banze komia ba kizela réception. Na o ya province au totindaka. Mais tellement que nous faisons les choses comme il se doit, la page ndebele ba boya na bango to biso. Et puis le roi doit accompagner réellement la visibilité à l'action chef de l'État. Et bien, il va répondre à Rabiso qui est déjà dans mon sol. Mais on sait pas un jour, tôt ou tard. Il va faire ça, il va faire ça, la caméra, le téléphone, il va faire ça, na X. Il va faire ça, il va faire ça. Mais nous, nous sommes là pour servir la République. Tôt ou tard. Il va faire ça, il va contraper Junior Mwanabouti. Comme on a aussi ça makanisa baimbo comme lelo mais question pas si peu mingezali tant on a commis dans tala ba cadre de pèse na bandi otala débit na bino à pouvoir na ba confrontation bande ko beli na nocha ninga PPRD
Bando yebsangé le monde en éco douter, mais on dirait comme monde en bas. UDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. UDPS c'est là qui peut perdre à former bino. UDPS c'est là qui peut perdre à pesa bino encadrement coaching. Bah cadre na belé na plateau na nga ba confrontation belé YouTube ba monsieur Zebe. Ba neko télé melango non, biso to yebi tout et tout. Mais le l'union se zo les cas. Est-ce que l'analyse ya solo to ko benga ngote que l'impréparation tam so yé au coup tabino maman na pouvoir. Ndeko Moïse batwana bakosi. Na moi mukie oyo Fachi asali toza maintenant na 6 ans que Fachi aza na pouvoir. Asali plus que 18 ans à Kabila. Na moi mukie. Na moi mukie. Très bien. Oyebi le respect ya bomoto, le respect des droits de l'homme. Très bien. La liberté d'expression. La démocratie, l'état de droit. Ezali cheval de bataille à Tata Mokonza école. Très bien. Kozalana président chrétien. Ezala kelengi makasi ke kozalana président o azali na bakisi ebele et kaka makila na makila. Très bien. L'UDPS ezala qui déjà préparé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour que tout kamata pouvoir tout changer makambo ebele. L'UDPS. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État a eu pouvoir. PPRD a créé Bakalev partout où Tata Mokonzi azali ko tambola pour na kosenga ba investisseur baya batouana bazo kende ko proposer bango bo kende te tala to ko pesa bino boye boye. On a PPRD. Très bien. Officiellement baleki na ba chaîne pour dire que l'UDPS n'était pas préparé. Officieusement baza ko tia biso ba croque à jambe. Très bien. Parce que ba partenaire rebelle o babanda iko investir na Congo bazalaki na esprit à mafia. Fachi aye alobi 50-50 mais pour na 50 pour na bango c'est comme si bazo perdre ba milliards. C'est comme ça bomoni ba kei. Très bien. Ko soutenir M23 financé na Rwanda pour que ba déstabiliser biso. Très bien. Mbongo il fallait Fachi a concrétiser Otobengi le peuple d'abord. Azoti ndangona est. Ndeko nanga bitumba ekutaka. Lisasi moko. Ça coûte. Parce que les régime des a menacé. Et un investisseur sérieux a koki koya ko investir na mboko ezana bitumba te. Mais le mafia international et bango bakoya ko financer pour que des autres continuer bango bazwa kandenge bazakoso. Très bien. Et maintenant boko ko lobaki UDPS n'était pas préparé parce que biso moko na pesio exemple ya Corneille Nanga. Likola kareniye andimi ko sala contrat na bao baza ko massacrer ba imboka. Très bien. Et Corneille Nanga zali congolais ou bien étranger. Asa congolais. Et là, l'UDPS n'était pas préparé. Er Fachi a bimisi mosolo. Botonga ba école. Bo sala boy 145 territoires. Bino bo fandi na restaurant moko boy bandi ko partager gâteau. Là, c'est toujours l'UDPS. Le ministre a kangami na makambo ba forage. O ba betaki mukato République. Yebisangai problème otoza ko souffrir bis auto kuti difficulté facha za na yango changement de mentalité. Très bien. Banome yo calcul ezali déjà que awa ezalakande nini yo fona beta moi bon moko na Londres Dubaï pe ba immeuble kuna bon di yaka moi toko yiba ndenge nini yawo. Voilà difficulté tozana. Très bien. Na ko senga na service à sécurité. Ministre de la Justice, nazako sepela na courage ou azana yango. Na détermination. Na détermination. Très bien. Na ko senga ye. Soya ko kiko yambanga ata 2 minutes. Nazo senga audience na télévision. Na lobby boy. Kende ko remplir. Yazali azo ya batu nyonso. Kende ko remplir. Yozela na ngai nazo senga. Na TV. Na yebi comment ça fonctionne. Même Bibao ya biso ya UDPS bayambaka ba téléphone te si nazo ibsoko ozo lingo kutane pour le banini naza na projet moko oyo ko renforcer makanisi na ye pona ko traquer penza ba miyibi en cravate ya cravate nde bazo bomamboka
na ba professeur o bazolo ba français kitoko ya dictionnaire. Très bien, merci. Junior Mwanabouté. Alagi na posa ko pesa bino vidéo mais nga mo tango na lotala mo ezo sala nga na pasi na mai ya misu ya kolela. Na mituni ya mito le spectateur on a fini. Trois questions on a pesa Daniel Mwanabouté mais na beta opinion nga sur les autorités. Les éminents professeurs ya école na biso. Tango bayaka tango bayebisaka biso mambalo bana ba discours. Est-ce que tango bakendaka ba tenir en compte que lobby pe mwana na yemo kwa kolinga à cause de l'ambition et ça la paix à vous diriger. Mais la manière de choses, gestion chaotique au basala ou batike la rabis au peuple congolais. Est-ce que vous en compte nango? Vous allez voir en illustration l'hôtel de ville de Kinshasa, géré par un fils digne de ce pays, Monsieur Jean-Tiningo Bilambaka. Ndenge tokolo babu hôtel de ville, ndenge tikali, ndenge ezali. Mon secrétariat hôtel de ville. Nazagina mai ya misu. Bomona kati ya hôtel de ville sika ba ko betela biso ba ko lakisa biso opération qui chasse à bopeto mais na kati ya hôtel de ville. Botala ba kiti ya hôtel de ville, nous sommes à l'hôtel de ville. Ba image vous a komona. Botala ba condition ba sali bazali na hôtel de ville. Botala ba WC na kati ya hôtel de ville. Na okina pasi. Botala mikanda na ebité bato bazana ba dossier ba 2000 il y a 1900 où ils ont un hôtel de ville. Ce qui existe à Galissus, tout ce qui m'a dit que en Galissus. Mboka na biso yo. Est-ce que tu as copé ça confiance na bato? Oh nyonso nazaki pene na bumba les gouverneurs actuels. Na lancé un message. Monsieur le gouverneur, okaki pe passe on ndeko Didier Boudimbo ayokaki. Tango tali, tango moni yo ko bakoni. Soko kitela ba biro msoko kota. Mengai Moïse Mbouina la kisi kaka. Botala bureau na bomone zaika bureau ya gouv. Donc ya bangone za la kaka bien. Très bien. Daniel Boumba petanga ko bimata ko laksa bino ndenge ni ya ko tikela biso hôtel de ville. Même ça les osalema déjà. Misali bandi pe osalema babo misananu et siko ya azali azosala Kinshasa efo ebonga. Très bien. Tout aussi sambangu 30 secondes ba epsinga monsieur Sili na yebi koza mambo ba mingi pour hôtel de ville mais lelo na ko pekso lo bakuna te. Junior Mwanabouté, vrai ou faux autour de ces missions et si été bateau balati bakitendi ya rouge bazali ba mbondo bazali ba M23. Ndeko Moïse, vrai ou faux émission ici eza rubrique. Oti koloba esalio pasi. Na toni eza rubrique. Ngobila il faut bakangaye. O eza crime. Costa Mutamba, tu dois arrêter Ngobila. O eza crime o na moni na télévision. O eza crime. Il faut tout là qui ça exemple que ba nommé yo attaque motema mabe et ça va condition diabolique ba qui sont ko bozwaka non ça d'accord ça fait na lobby et ça la capacité na motema oyebi musalo bosali ozo fanda tala salité après on a Ngobila Mbaka azobin fachi béton bah escroc. Non. Laisse-moi. Non, c'est l'escroquerie. Je ne retire pas parce que ça, c'est l'escroquerie. Comment vous pouvez escroquer les Kinois comme ça? On vous a escroqué. Et vous laissez le bureau. Le long chef de l'État a Zuba Paya. Bala qui sa gouvernorat. Et encore, on a retiré. Je ne retire. Papa, même ça, tu as raison. Vrai ou faux, hein? Zonga na mutuna na yo. Monsieur Esili. Papa, mon bondo, zonga. Monsieur Esili. Zonga ata 30 secondes, tuna na mutuna wana. Parce que na minute oyo ba vrai Tshisekedi o bazo soutenir Kabuya bazo zela réponse wana. Si et seulement si bato za go benga mobondo. Balongi combat na bango bazana raison et monsieur ezotikala ndeko Junior Mwanabouté oko rejoindre bango na sima to okende opposition okende PPRD si et seulement si bakolonga pe bitomba te. Très bien. Vrai ou faux lobia wate ya lina directeur et entreprise Songolo a pesaka kaniaka na madame moko au-delà ya $20,000. Vrai. Na chema boko likolo.
Barnabé a pesa Denise da chouchou 20 000 ya ofele chaque mois. Vous en avez preuve. Ba vidéo ezali te ba dollar azwango wapi. Nazana ngoa ba TikTok na ye ezali ebele. Vrai ou faux lobby était bateau bazana au Katanga. Nyonso bazana ba poste ba responsabilité ba sala la visibilité chef de l'état té lokola Miguel Katem na mwana mboka Ludovic. Vrai. Ba sala yango te à part batumi balewana. Vrai ou faux lobby wana émission lelo IDPS bandé botama et zona no meilleur secrétaire général té lokola Augustin Kabouya. Vrai. Vrai ou faux peuple congolais a souffrir. Faux. Pour ceux qui ont souffrir, tambola na bassoir, komona bakimbuta banganda, to mela boki. Et ça c'est to souffrir. Émission lelo esili na bato batali biso ba compatriotes congolais bande konanga S de la République ba kolanda biso ta na banzela ya ba X ya ba réseaux sociaux. Une phrase simple. Bande konanga S nini ko wolo bana bango na ngao. Premièrement, baye ba kenzamba kotika bangote. Très bien. Bazala na Elikia. Chef de l'État a eu une disposition ya makasi pour que tout si la nation na ba terroriste ya Kagame. Merci. Amis téléspectateurs, Ezaki plaisir ya makasi ya Ozalana, président ya club de jeunes Tshisekedistes, moi namboka 1000 autres moi appelé Junior Monabouté, azalaki invité na biso, mituni ezalaki ya biso bien ezalaki ya esika bobeti mabaku na moni ba message za ebele émission ya lelo, ezalaki vraiment na timing mingi te kotanga quelques messages na bino mais boy baté lobby ndeko Moïse Mbuya kozala awa to kobetama kanisi ya baimboka to kozala en direct pour que to mekampe kolobela. Je pense que ce qui a peu point de presse à répondre favorablement parce qu'azo singaka beski dans la préparation quand au bande waza ko benga mobondo pas quand membre ya IDPS wana moko entre été ni jekobe ya moko lobi to kozala na pour éclairer l'opinion démarche na bango ezani basengi bolimbi si mingi ndeko je kwa lobi bolimbi si mingi Moïse soko ko tala yo moni to zotamona na bato po ndeko Augustin Kabouya esengeli akende ça c'est jekobe ya. Nous avons fini cette émission tokutani lobby même heure même chaîne. Au revoir.